spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
Bonsoir balandi émission Question Time. Question Time. Question Time. Émission Nabino. Émission Oyo elobelaka makambu ya mboka. Émission Oyo eliaka kanyaka te. Émission Oyo kangi Kinshasa mobimba. Na bakwe nyonso bazolobelaka ka Question Time. Na bakwe nyonso bazolobelaka commandant de bord. Lelo Oyo émission Question Time. Et comme émission ke na babar. Place bangande alaka na ba victoire, na ba kapela, na ba kimbuta, na ba télévision okuta kaka baza kotia émission Question Time po ba que commandant de bord alia kana kanyaka te pe na kolia kanyaka te ti mukolo Yesu akoya po na zape na tina na ngote. Émission lelo tozolobela salaire ba député o ningisi mboka. Un député touche $21,000. Yango lelo tokolobela makambo etali salaire ya ba député. Plus de 500 députés na parlement. Yango lelo tokolobela. Liboso ko banda to bandaka toujours na publicité na biso. Toza wana pona ko promouvoir jeunesse. Toza wana pona ko tombola culture mboka na biso. Yango to organiser compétition munene o to bengi next gen competition. Bae balingi batala casting ndenge lekaki bokoke na YouTube ya next gen competition. YouTube na bango boko tala casting ndenge lekaki. Et puis next gen competition elekaka chaque samedi na dimanche na 20h. Bozalaka toujours branché. Kalate ba prime mezo banda yango to sengi na ba compagnie oyo balingi ba accompagner biso bo contacter nga na numéro oyo. To sengi na bata bonne volonté bangi ba soutenir next gen ba contacter nga na numéro oyo. To banana na publicité ya next gen competition publicité. Next Gen Competition. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Alors, j'espère que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Vas-y. La chanson est intitulée Vitamine P. Oh. Ouais, vas-y, on t'écoute. Il y a des femmes qui s'en vont, ou là, et des hommes qui s'en vont, fuyant les champs de tir. Nos garçons de fanfarons font des choses futiles. Nous ne sommes que là, pas d'avancement, Ici, ce n'est pas les champs de coq. Ce sont des fusils qui réveillent, veillent. Chaque matin, ce sont des bombes, tant. Et le soir, vous le savez, quoi, hein? Nous attendons des bombes. Taux de mortalité, mais on n'en a pas l'idée. Oh, pourquoi Merci. En tout cas. Nancy Bolandi publicité ya Next Gen Competition. Compétition à musique. Tous organisé une compétition mususu. Pendant le mois d'octobre. Tous millions de francs congolais. Champion, il y a ma commune. Tous les champions de la commune. Ils gagner. Chaque commune champion a gagné millions de francs congolais. Après le champion de la commune, Sangana poto bimisa champion, il y a ville province à Kinshasa. Champion province à Kinshasa a gagné millions de francs congolais. Après tu reconnais sur la province pour notre bimisa champion du Congo. Il y a sport, il y a bambata, sport, il y a gifle. Tu as dit déjà que le commissaire a participé dans le sport, il y a gifle. Et vous avez ceinture en jeu pour le champion de Kinshasa. Tu as ceinture et vous avez 3 catégories. Dans le monde, il y a la publicité, il y a slap fight. Aspect Spirituel Télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa kombo na yo, poids na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro +44 74 40 46
69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Nasi bolandi publicité à Slap Fight Championship. Bogota ngo championship to championship. Ezo dépendre quand la tonalité anglais na yo championship to championship. Slap Fight. Comme nango toko melate na lombango mingi tozali kokota sikoyo na makambu etali salaire ya ba député. Nakoloba lelo mingi te pour lelo naza kozwa intervention ya ba congolais ebele partout dans le monde. Lelo toza kolobela salaire ya ba député. Ezali pasi pe mawa. Nakoloba mingi te nako proposer ba idée na ngai po nako sunga mboka. Lelo ebani nango mokili mobimba malgré ba député ba komi na bango batolo kuta. Malgré les députés, comme il confusion côté, mais salaire y a député depuis le mois de janvier, ils allaient à 21 000 $ par mois. Ça comptait les primes, ça comptait les émoluments, ça comptait les jeep, il y avait 55 000 € pour ça qui bango. Ils allaient mawa. Dans mboka oyo, ngai na vandi Angleterre. Député anglais, babengi MP, a gagné 7 000 livres sterling. Aujourd'hui, 7 000 livres na dollars, et ça a presque ndenge moko. Donc, député anglais, yamboka o ya Queen, ya Angleterre, a 7 000 $ par mois. Wana 7 000 bazako futaye, nan bakati taxe te assurance nambate. Donc ce qui bakati taxe c'est que akozoba 5 000 $ par mois après taxe. Taxe na assurance y a ba passion donc akozoba ba 5 000 $ député anglais mais salaire brut na ye. Ezali na 7 000 $ député anglais. Likambo kama likambo ba salaire ba député et bouger monde. Un député congolais touche ou gagne 21 000 $ par mois. Salaire moko exorbitant. Na moment oyo huissier aza soki na 200 $, soki 150 $. Bato baza kosala musala pona mboka. Ba professeur, ba soldat, ba policier, ba docteur, ba magistrat, député aza ko gagner koleka bango. Ezali kambako kamwa. Mawa na leli. En plus, ba député ngo depuis babanda basala na eloko moko te pona peuple. Ba député belé bazali wana ba ya pona mbongo pona peuple te. Papa Etienne Tshisekedi alobango prenez-vous en charge. Mais bino peuple bolingo zo charge te. Biso so to charge to komi ko loba ba vérité. O mona lobi ba komi ko kanga biso. Mais nzoka nde peuple o moko zo charge ya makambu na yo. Papa Etienne atikela biso héritage moko. Prenez-vous en charge le peuple congolais. Bozo charge. Mobutu aloba, plus rien ne sera comme avant. Donc il faut voir que makambo eleka ki ekoki kosala malisusu te. Bokosami mingi, boza kokosama, mais botala ba age za kokende. Peuple congolais age za kokende za komiyeba te. Alors lelo na zona nubiki na papier na bana kosala calcul. Tokei tango tolongoli Mobutu tobani na Afdel. Soki na tango wana Afdel ekotaki ozalaki na 15 ans. Plus totie
25 ans tozwi ya papa Désiré Kabila tozwi Joseph Kabila tozwi na Fachi oza lelo na 40 ans ndeko yo moko calculer tangu afdele kota ko zaki na 15 ans na 15 ans zaki tam susu na ozalaki na 4e des humanités aussi si ba lelo za na 40 ans donc otika na 10 ans que demi siècle donc 40 ans yo moko banda ko tala ke tangu afdele azwaki pouvoir nazalaki na 15 ans siko osangisi pouvoir ya afdele ya Joseph Kabila 5 ans ya Fachi 25 ans okomi na 40 ans tangu afdele azwaki pouvoir ozalaki na 20 ans plus 25 ans ndenge nazoloba ya musée ya Joseph Kabila ya Fachi oza lelo na 45 ans 45 ans nano sala na compagnie moko te 45 ans oza kaka koyenga yenga 45 ans oza kobetela kaka bapoliticien maboko 45 ans ozolandela bango kaka mpona polo mpona nini tokei tango afdele azwaki pouvoir soki ozalaki na 25 ans plus 25 ans wana bato bazalaki na 25 ans tango afdele azwaki pouvoir osangisi na 25 ans oyo tina mandat Fachi lelo oza na 50 ans ndeko bando calculer depuis afdele azwaki pouvoir ozalaki na 25 ans ti lelo okokisi 50 ans osali nini osali na compagnie nini okotisi combien na caisse à l'état okotisi combien na taxe ya passion na yo zéro alors prenez-toi en charge tango afdele azwaki pouvoir ozalaki na 30 ans osangisi bambula oyo papa Kabila salaki 2 ans osali 18 ans ya Joseph Kabila 5 ans ya Fachi lelo oza na 55 ans alors yo peut continuer soki ozalaki na 35 ans plus 25 ans lelo oyo oza na 60 ans soki ozalaki na 40 ans tango afdele akotaki ozwi 2 ans ya papa Musée 18 ans ya Joseph Kabila 5 ans ya Fachi oza lelo na 65 ans alors soki ozalaki na 45 ans plus 25 ans tina mandat Fachi okomi na 70 ans alors na Bible nzambe azoloba na biso ke mutu normalement na vie il faut vivre 70 ans Bible lobi ba plus robuste nde ba okoma na ba 80 ba 90 ans alors yo za na 50 ans yeba kotikali kaka na 20 ans de vie selon la Bible donc na 20 ans soki Fachi abakisi mandat lisu ya 5 ans okotikala na 15 ans ya vie soki Fachi akei mutu mosusu aya asali 10 ans okotikala na 5 ans ya vie parce que tomoni président Edouard akufi na âge ya 79 ans otali Mobutu akufi na ba 60 quelque à part mutu awumeleza président Mugabe papa oyo abotinga akufaki na 79 ans soki otali biso na Afrique âge oyo tokufaka ezali kobanda 70 ans ti 90 ans soki omoni mutu akomi na 70 ans mwana mutu akufi 71 ans 72 ans 73 ans papa oyo bakufi so na 66 ans donc lelo oyebaka soki oza na 40 ans otikali kaka na 30 ans de vie selon la Bible soki oza na 50 ans otikali na 20 ans de vie selon la Bible soki oza na 60 ans otikali na 10 ans de vie selon la Bible donc soki oza na 65 ans otikali na 5 ans de vie selon la Bible parce que la Bible nous dit que bona Bible ngai te nzambe alobi ke mutu ako vivre jusqu'à 70 ans mais le Dieu a encore ajouté que les plus robustes résisteront jusqu'à 80 ans alors net ngande na vanda kawa na vie na ngala kalkilaka ke 70 ans déjà za âge oyo c'est bon pour ngai donc ceux qui na leki 70 ans na koloba gloire à Dieu merci Seigneur o leki singa âge wana parce que mon père est mort à l'âge de 79 ans le président Eduardo Santos est mort à l'âge de 79 ans papa Wemba Musée akufi na ba 66 ans King Kester est mené à 59 ans Ndeko Sosola
sosola o eza nazo teya yo sosola age ezokende moza kidiba na baboîte na baterrasse oyaki na mokili osali nini age ezokende contribuer combien na l'état na taxe à l'état parce que mutu il faut travailler à contribuer na taxe à l'état génération na biso oyo toko se retrouver na INSS passion aux autres de l'autre côté mais papa nanga kufi na age ya 79 ans mais ti le lombo on est à passion baza ko foutre $300 par mois et ba foutre $300 chaque fin du mois na INSS parce que na tanga mobutu passion ça là qui ko compter lelo yo tokendaka chaque fin du mois na INSS to $100 ba foutre chaque 3 mois $300 chaque 3 mois $300 INSS a foutre biso parce que papa nanga vie na mobimba a travaillé na compagnie pendant 25 à 35 ans. Donc, quand ça qui bon va foutre passion na ye, alors chaque fin du mois INSS a foutre kaye. Yo contribuer combien au talangai. Car ko beti la ba député maboko. Ko beti la ba konza ba parti politique maboko. Car ko kumisa batu. Car ko kumisa ba musicien. Ko kumisa ba président ba parti politique. Ko kumisa ba député comme na 40 ans, 35 à 30 ans. Mais zo kumisa ka un député. Tikela bana ba 15 ans, bana ba 10 ans, bana ya ba 20 ans, biso tant tozaki kokumisa ba musicien, tozolanda be dingwe, tozaki na âge ya école primaire, 6e primaire, naki na ba 12 ans, tant na Holanda edingwe moto na ngenge, soki dingwe leki na landiye. Tant to Holanda ba emeni ataki na ba 12 ans. Tikela bana ya de 0 à 18 ans. Bakumisa ba politicien po baza bana mike baza na maturité te mais yo ko kisi 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans kaka jalelo ozo betela muninga na mobali likolo ya $10 ozo ko betele maboko ozo ko kumisa ozo landa ba kondia parti politique ozo ko kumisa député likolo ya $10 mais député on a besoin qu'il na quartier ça qui n'est l'autre côté 0 alors sosola na lobi bien que sosola ba bazana 65 ans ba holandanga batikali na 5 ans de vie selon la Bible ba bazana na 60 ans batikali na 10 ans selon la Bible ba bazana 50 ans batikali na 20 ans de vie alors so il faut ça les 4 mandats na 4 mandats dans 50 ans yebaka au kufi osali l'autre côté alors makamba ba date on a lobarango ba po kongola za kidi ba tro na makamba ba date ngana vivaka selon mundele selon date ndeko moninga awa naza na assurance ya vie naza na assurance ya vie soki na kufi lelo assurance akopesa famille na ngambongo akopesa bana na ngambongo naza na assurance ya vie akopesa bana na ngambongo parce que assurance ya vie na ngai na tchango ti 70 ans. Donc ceux qui na leki 70 ans gloire à Dieu, na tchango ti 70 ans donc ceux qui liwe kutinga ko banda lelo. Nde na osala émission liwe zwinga lobby, assurance a futi mwasi nanga na bana nanga mbongo. Parce que na Congo nde bozaka n'esprit que liwa biso tout okufa donc il faut se préparer. Na sala assurance na déclarer en assurance ti 70 ans. Ti 70 ans. Nous avons déclaré l'assurance. Pour nous dire que ceux qui ont 70 ans, c'est gloire à Dieu. Mais nous avons 70 ans, ceux qui ont 70 ans, liwe zwingai, assurance a fouti, moi si nous avons bana na mbongo, ebele, o bakoki ko vivre nango, to ba sombe nango même ndako na poto. Na futa assurance. Pour nous dire que vie n'engage souka 70 ans. Yo si ko vandi ki diba, kaka bière, terrasse, boîte, kobete la député maboko kobete la leader de parti politique maboko Moussa Nora yango wana ozana 40 à 30 ans ka kobete la bango maboko likola 5000 francs alors nzoka nde soko zwi responsabilité na yo ndenge papa Etienne Tshisekedi aloba prenez-vous en charge soki ozwi responsabilité na yo meeting ya ba député ko kendaka isusu te meeting aba parti politique okendate ndimo kufa nzala sala bilanga lona matembela na lupangu na yo okufa nzala ote aba député wana leçon
En tout cas, Wanezaki, conseil n'a pas si bien sur âge. Tozongi na makamba salaire ba député. Na yemba ngona nzembo. Na yemba ngona nzembo kala. Mais le Congolais soutenir ne ba anti-valeur. A soutenir ne bato ba yemba ka banzota ba mama. Bato ba yemba ka ba makamba ba metu ba salita ba metu. Bato ba yemba ka makamba ba sexy chocolat. Congolais lingi ko soutenir banzembo bongo. Banzembo o eza patriotique pona mboka Congolais alandaka ngote. Nzembo yo ya ba député bozo lela lela. Nga na yemba kene na YouTube. Na yemba ngo 3 ans passés. Tola naka extrait ndenge na yemba ki salaire ba député baza ko toucher plus que les magistrats, plus que les militaires, plus que les députés. Tola un extrait. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Mandela ezate yele sage Miami koba peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo Congo Baseleki, Congo Congo Baseleki, Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Nazi Bolandi extrait. Bomoni bino moko na yemba avant. Nze mwane za na YouTube. Mais soko ke na YouTube nze mwane za na 5000 vues à pamba. Donc batu batala na bango ngote parce que les Congolais baza ko s'intéresser na anti-valeur ba futilité. Alors quand tu es en train de s'intéresser aux futilités, alors souka na yo oza na 50 otikali na 20 ans de vie, oza na 60 otikali na 10 ans de vie, oza na 40 ans otikali na 30 ans de vie. Oza na 30 otikali na 40 ans de vie. Yoku toza nanu 30 ans nanu. Mais yo muta 50 ans ozo talanga, muta 45 ans. Oza suna mikolo mingi te ko vivre mukilo ya nzambe. Pongamo na lobi ke vie na ngai na futi assurance à 70 ans. Soki na leki 70 ans na lobi ka ah kolo merci. Gloire à Dieu parce que tu avais dit que les plus robustes résisteront jusqu'à 80-90 ans. Neto mona ba Mugabe baza ba plus robuste a ketina ba 100 ans. Tozongi na makambo etali ba député. Salaire wana ezali exorbitant, eza exagéré, ezali salaire oyo elakisi ke ba député balingi ba congolais te. Tokei na mboka oyo na vandi Grande-Bretagne, Angleterre. Angleterre ezali pays le plus riche du monde. Pays moko te na monde eleki Angleterre na mbongo. Baza na réserve ya mbongo. Soki na tel bino documentaire okamwa. Mboka Angleterre eleki Amérique na mbongo. Ah na mboka ba futaka chômeur. Chômeur anglais. Azwaka $500 par mois. Chômeur anglais. Batwa na mboka ba salaka te ba anglais. Ba congolais o ba salaka te ba zwaka $500 par mois. Mais en Amérique ba futango ba tout en France pété. Chômeur anglais par $500 par mois chômeur anglais azozwa. Azozwa ndaku ya ofele ya l'état. L'état zo futele ndaku ya $2000 par mois. L'état zo futele hôpital. Donc chômeur anglais azako coûter na gouvernement $5000 par mois à peu près.
chômeur anglais. Yango na lobi pays est le plus riche du monde. Na mboka oyo sona bandiko ebisa bino makambo kala mboka oyo okokamo. Yango na lobaki jouala ke ngasoki na lobi na ba compagnie ba aviation na koya nango anglais solo laka. So na kena banque na ko defa mbongo. Soki kombo na ngeza normal, crédit record nanga. Soki na lobi na ba actionnaire, na ba investisseur na mboka na koya na bango po na koya ko solo la kaka ezali kama li solo mundela lingi li solo. Amona ke makambo tena mais c'est correct à ko sepela koya ko investir. Mais le pays le plus riche du monde, budget ya banglais, ezali na ne. Bolande, budget ya mboko Angleterre, ezali na 278 milliards de dollars. 278 milliards de dollars. Nambula moko. Mais na Congo, tu as un budget à 4 milliards. Il y a 11 milliards. Mais na Congo, tu as un budget, tu as 11 milliards. Mais députés, tu as 21 millions. En Angleterre, tu as un budget à 278 milliards. Députés anglais, tu as 7 000 dollars. Président, il y a parlement, il y a anglais. Oh, il y a même grade Namboso, à 12 000 dollars. Donc, député congolais, à l'équipe président, il y a assemblée, il y a anglais na salaire. À l'équipe speaker, il y a anglais na salaire. Président, il y a parlement, il y a anglais, à 12 000 dollars par mois. Donc, député congolais, à l'équipe président, il y a assemblée, il y a Angleterre, na salaire. Mbala sima na kopesa bino ba salaire ya ba magistrat anglais, na kopesa bino salaire ya procureur ya anglais, parce que ana mboka oyo magistrat anglais aleki ministre na mbongo, procureur anglais aleki premier ministre na salaire. Boyo kanga bien, magistrat anglais, magistrat anglais oazo sambisa na parquet, n'importe quel parquet Matete, parquet Limete, parquet Gombe, azaka magistrat, parquet Njili, azaka parquet Kalamu, azaka magistrat. Donc magistrat nyoso sambisaka na parquet, salaire na ye eleki ya ministre ya mboka oyo. Procureur nyoso na mboka oyo, salaire na ye eleki ya premier ministre ya mboka oyo. Tokolobela na kosala émission moko spéciale sur ba salaire ya bakonzi ya mboka oyo. Nasi boyoki salaire ba député. Avant na ya na conclusion, nalingi toka nanu bandeko ba intervenir à partir ya Kinshasa. Tozo bandeko na ligne oyo baza pe na liloba ya koloba. Tozo bango en direct ya Kinshasa. Alors, bonjour maman Saint-Tiche. Bonjour papa. Oza en direct il y a Question Time à TV. Le lot ozo lobela makambu ya ba député ndenge sango epanzani ba député na biso bazali ko toucher 21 000 dollars par mois. Est-ce que okoloba nini pona likambo ya ba député o eningisi mokili? Bon
papa mpona likambo badepute nga na lobi boye antuka baosala na mboka toosepela yango te toosepela nango te salaire ya badepute wana eleki ebele makambo bakosala na mboka eza ebele bango bakoki kozwa montant wana te parce que eleki ebele parce que eza na bato baosouffrir baenseignant baosouffrir baza na salaire ya malonga te basoda baosouffrir bapolicier mboka eza sali te bambongo wana bango bakoki kodivise même par deux bapesi bango ndambo le reste qui va rester là tokoki koluka baluka eloko bakoki kosalela yango po batala salaire ya baenseignant oyo ya police oyo ya kosoigne kini bopeto donc makambo kosala eza ebele ene moto moko akoki kozwa mbongo ebele bongo te eza vraimen mabe makasi okoloba nini parce que badepute babombaki salaire wana mais soki ezalaki monsieur Martin Fayulu te mais totikali koyeba teke bazwaka 21 000 comment baza baeli ya peuple babombi secret wana donc kande na uti koloba wana donc bango vraiment barevoir makambo na bango baosala parce que makambo nyonso to baosala toosepela nango te barevoir yango vraiment. Merci mingi tokoki kozwa papa Jacques soki akoki kointervenir mpe bandeko baza kuna opesaka moko na moko baintervenir tozwa papa Jacques. Papa Jacques. Oui, alors bonsoir président. Bonsoir papa Jacques, oza en direct émission Question Time na As TV, la chaîne incontournable. Toza kotuna motuna sur salaire ya ba député et oyo ningisi mokili baza kozwa 21 000 $. Mais peuple aza ko souffrir, peuple aza ko nyokwama, bango baza ba eli ya peuple, ndenge ni bakoyi kondima kozwa ba salaire bongo, même ba député français kutu bazwaka bambongo ya bongo te okoloba nini papa? PDG na ngai na koloba neti nini bango bazolobela peuple te bazolobela mabomu na bango tokwa. Ozomona teke bazolobela mabomu na bango. Imaginez-vous ngai na longwe matete, on a ya awa vikwa na place des artistes awa, n'a dépensé combien? N'a dépensé à peine 6 000 francs. N'a eu transport, embouteillage, après embouteillage, n'a eu kokita, n'a eu moto, n'a eu moto longwa, 17e mairie, si on a victoire, n'a foutu 6 000 francs. Si vous avez le peuple, vous avez le maboum na bango, la famille na bana na bango, nde ozomona bazokende poto, ozomona mwana ya député chaque samedi week-end, azokende bambiance na ba 4 000 $, 2 000 $. Imaginez-vous, est-ce que le peuple to baye ko lobela maboum na bango? Eloko malonga ezate banzela ezate eloko moko ezate dala soda oyo azolala libanda po akengela bango salaire na ye c'est combien? Comme comme député il fallait passer dans le banc de l'école mais enseignant to banda na enseignant à l'école primaire azana combien? Bongo professeur azana combien? Imaginez-vous musala bazo sala bana bazo sala pour na ce n'est pas pour le peuple. Osomwa merci bon comment dirais-je quand on le dit que bazaba politicien nyaka ya moyibi c'est un peu ça. Mais yo tangu yo yokaki secret wana ebimaki epai ya monsieur Martin Fayulu yo olobaki ni omonaki yango ndenge ni ozwaki yango ndenge nini oyambaki yango ndenge nini? Ngai na yoki likambo wana esali ngai bololo na motema nde naza boye naza na bololo penza na mino na ngai eza na mingai. Bon, imaginez-vous mutu moko azozwa mbongo wana nzela eza te, courant ya biso moko eza te, mai eza te, tokomi kovivre na delestage soki courant ye boyo yoki bana bakangi courant ye. Est-ce que c'est normal? Mais courant na biso toza na nyonso ozomona c'est bizarre. Il fallait réduire ba montant na bango wana pona ngai afuta bango ata 2500 $. Après, le reste, basa documentation ya moko ya ba militaire o bazo kufana esta na la police na ba enseignant na ba docteur. Merci mingi ozali suna likamsu ya kobakisa avatoti ka otozwa ndeko mususu. Nazana likamo ya kobakisa si possible commissaire biso message oyo ya son excellence ye moko ekende na canal ya keo député boye kibla te bango bavandela kamakambo wana ekomela kaka président ye moko amona ke yende bazo salir pour prochainement na yo kilungu ya batuke bako voter
te po asali eloko moko te mais ba entourage na ye nde bazobebisa ye. C'est ça ma participation. Naza na yo mosusu akoloba te merci. Merci mingi papa Jacques Malemba depuis Kinshasa. Ndeko Gilles Ndeko Gires akoki ko intervenir opesa ngai Ndeko Gires. Yewa Ndeko Gires yewa. Allô monsieur Bishonoka. Bonjour Ndeko Gires, bonne santé. Santé za malamu mais malamu penate na ndenge ya Congo. Na souffrance na biso o tozala nguka. Merci mingi toza ko bunda po souffrance wana il faut ainsi là un jour. Ndeko Gires nazala motuna ko tuna yo. Lelo oyo secret ebimi ba député bazwaka $21,000 par mois. Ba bomba secret. Yo tango yokaki likambu wana pona yo ozwaki yango ndenge nini oyambaki yango ndenge nini? Monsieur Michonoka, makambu ya salaire ba député en tout cas eza pasi pema wana Congo na biso oyo. IGF soka zo kanga ba liboso fa kanga eza ba député wana. Wana eza ko saboter ba Congolais na mboka. Ba soda baza na mbongo combien? Ba soda. Wisa zo mbongo combien? Na mboka na biso oyo. Pour nous ko sala makambo lokwa bandoki. Fati eta papa na ya saraki makambo ya bandoloba. Eza yango azo sala. Ba conseiller na ye wana wazana bango na sima. Ba zo mbongo na musani basala. Ba conseil faut ba pesa oya iye na makambo oyo tali Congo. Ba pesa yango te. Bafani wana bazwaka bambongo ya bongo. Et puis bango musala bango na Congo za nini? Soka bongisi prince moko na nzela awa atinda bato na TV basala ke ba marketing. Bango ba ebite musala bango ya mwana. Monsieur Michonoka en tout cas toza na kanda makasi mboka ya ko kufa. Bambongo wana pena bakomi ko bomba salaire na bango. Député musala lobake $9,000. Mususa koloba $10,000. Nana zokosa nani? Nani azokosa nani? Bazobongisa ba élection na 2023. Babongisa le peuple congolais nini? Babongisa le nzela, babongisa ya kolia mayo be courant. En tout cas toi na kanda makasi. Makamba bo vraiment nazoyeba te na Congo oyo tokosuka ndenge nini? Mbongo zokaba mana donc na désordre na maboko ya bato. Mbongo zokaba na maboko ya bato Monsieur Michonoka. Donc eza mawape pasi. Mais wana eza muibi Monsieur Michonoka. Wana eza muibi. Mbongo wana soki bazo pesa ba 21,000 wana il faut salaire à munyo fait mata. Salaire à soda fait mata. Bazo soki 5,000 francs na mbongo ba soda ba cheli kolo, bazo ganga na ba TV. Mais wana eza ko tshela ba soda, soda zo kufa na este. Atika mwasi na bana na ye. Transport eza mukulu donc ozo maseke randaku. OK na musala ko koma ba 8h ba 9h na retard. Dikama transport. Monsieur Michonoka. Basora mon combien bazo. Ba fa DC ba bundela mboka. Ba pesa bango combien? Ba enseignant bazo mbongo combien? Député Fandi azola la pongi ake mérite kabaka ta mbongo wana. Et combien bango soni? Ndeko bakate musala lobi ko 21,000 musala lobi ko tozora mo 9,000. Nana zokosa nani? Est-ce que nani na tuno question ya suka poto kabwana? Elingi koloba ke ba député oyo ya mandat ya Fachi basali eloko te po mandat na bango pe sili. Mandat na bango sili na ebité en tout cas ba député baza bata ko be tozo la bango 2023. Tozo la bango 2023 ndeko Eliezer naza desi po na yo. Daniel Safu yo pe naza desi. Pino pe na biso nga pe na ngane naza boy. Eliezer na bando ndimela ya 100%. Mais naza na règle na oyo ka ba comportement oyo Eliezer a koti kuna akomi ko zwaka nyaka akanyi munoko. Naza suna lo olobati. Allô, bonsoir, Ndeko Gilles Mbete. Bonsoir, Monsieur Michonoka. Monsieur Gilles Mbete, toza kolobela salaire ba député o eningisi mokili. Yoza kuna na Kinshasa. D'abord, bana Kinshasa, ba peuple congolais, makambu ya salaire pendant ndenge ningisi ba lobi nini. Kinshasa lobi nini. Masalaire wana awa ezopesa mpasi na peuple congolais nyonso. Ngana tulaki boye musala nini na ba député ba efsanga musala malonga bango basala koleka ba militaire na biso oyo batiki basi na ba camp. Keneta na ba camp banda ko basi ba militaire ba olala banda ko ba carton. Basi ba militaire so ka chesa na matembeleta ko liate. Mais ba député wana ba lobaki ba bimaki au nom du peuple.
ntocha kwa ndeko Eliezer na uti ko ndeko nanga uti ko liboso nanga alobi bona ndeko Eliezer ka solo bila pona pepe alo bananga la lemba imbu banani batie ba mama marechère ko ba sa bilanga ndunda po batu balia balongoli bango babengani bango me ayebi ba dio batie izini wana ba ye na ba angien wana po etonga izini eska ba babo ko lia ndunda ba corrompre bango misu ba zuba mapangu wana est-ce que musala ni ba député basala na malonga balia $21,000 est-ce que bango ba l'équipe ba professeur député n'a prouvé nga asala musala mboko koleka un professeur à université ou bien un enseignant à école primaire a vu moi la banda dès le bas âge ayebi ko komater François bango bazoloba kuna musuku tutatana na mama ne bayebi français te ba enseignant balagisa bango mais jamais batikali ko songer pour la ba enseignant vraiment baza bandoki pour na uti kolanda député mo wa IDPS azoloba na télévision azoloba ki bakanyaka 8 millions de francs congolais même si 8 millions c'est belé 8 millions le salaire à prendre ça compter ba prime ba pesa bango et puis baza wana bazo wana na samba preuve nazo kumisa mutu te mena landi prince penge preuve penge abimina ba preuve à l'appui azola ki sa biloko na makamyo sur la joie misu bazo za prime ya 3 millions de francs congolais et ça le rôle ba $600 ba $600 3 millions de francs congolais et ça la $1,500 1500. Oui, 3 millions de francs congolais, ça dit $1,500. Député moi le dit que bazora prime il y a $1,500 mais au bazora ngo na ba donc na moi ba gozo ngo 2 fois 3 fois. Même si na année mo bazora ngo 2 fois 3 fois, c'est belé. Bazo mérité bazora $2,500 bien $2,000. Bon voilà, ndile na malonga to za ngo transport en India malonga Koura et baby. Bango ba lobela en tout cas il y a slogan il y a peuple d'abord ba longola, on va dire il y a député d'abord. Merci mingi ndeko Gilles Mbete olobi ba longola slogan ya le peuple d'abord et comme député d'abord. Alors ndeko Diekibu okoloba nini papa Etienne alobaki peuple prenez-vous en charge mais peuple ni ko charge na été na makambo etali mboka okoloba nini? Vraiment président mboka na biso ba dirigeant baza ba makasi ba dirigeant bazotala ka ba poche o ya bango bakipa biso peuple bazokema le biso kolongwa kwa pona kuma awa na victoire na futi kombe embouteillage na nzela banzela ezate elo kwa malunga o basala kezate peuple azokemba peuple azosouffrir bango bazowelela ba intérêt o ya bango ya ba poche na bango ya ba vie privée na bango mais pourtant vie sociale avec ba kipango te je te dis commandant lelo kaka na biso biloko emati ngana sala na magasin lelo tokendaki po to changer ba prix ya biloko voire même tige coton ko ezaki 600 francs et comme na 800 francs mboka nini tige coton olobi tige coton comme na 800 francs tige coton comme na 800 francs tige coton comme na 800 francs et l'ongwe na 600 francs et comme na 800 francs tige coton mboka nini peuple azosouffrir peuple azolela donc baza atana mawa ya peuple baza atana mawa peuple bango bawelela baintérêt na bango wana bakomi kolongwa na baparti politique bazalaki po bacréer baparti na bango bambongo wana bazozwa ngo oyo ya osala baparti politique bazozwa ngo sikoyo okoloba nini pona salaire ya badepute baza kotouche $21,000 par mois oyo eningisi mokili yo contribution eza nini na salaire wana? Député congolais azo mérité na $1,500 azo mérité na $1,500 soki baza badepute ya bien babundela pe bandima baréduire bango basalaire na bango baréduire bango le reste amongo wana mosu babatila basoda babatila baenseignant babatila bafonctionnaire mosusu. Merci mingi ndeko Dieu merci. Alors ndeko Gabi oza en direct émission question time ya commandant de bord Michonoka sikoyo pona yo ndenge ba député bazozwa mbongo wala ba bomba secret pona yo koloba nini pona peuple pe pona bakonzi na $21,000 mboka eza na pasi bija malamu ezate
Pona ngai mbongo wana fa bachelango ba enseignant, ba soldat, ba infirmier, ba binganga, ba docteur. Et là mbongo kopesa bango te, ba pesa ba poso kwa bango musani basalaka. Ba basala musala makasi ba zo mbongo muke bango basalaka loko te, ba zo mbongo bele salaka te, mboka ni esa mandenge wana. Est-ce que pona yo 2022 au mandat oyo ba député basali nini pona peuple? Basali rien. À part ba jible ba somi no pa ngona bango na makango na bango basali loko moko te pour le peuple. Bazama 0 gouvernement bango nyoso eza 0 faut tomber. Importance nango ezate. Importance nango ezate na 2023 sikoyo yo osengi peuple azoka yo Congo mobimba bazolando sikoyo na émission question time de konanga Gabi eloko nino koloba na 2023 pona ba député oyo bazako kende na parlement pona mabumu na bango. Atoka ba député wana na bisa bande konanga ba congolais tolanda polo te tolanda vera mungu te tolanda $10 te. Wana to teka mboka to sailo mo député to souffrir ba utuba kende ko bénéficier ba lo bakelo mo pona mboka te ba sailo mo pona mboka te ba lo mo pona peuple te c'est inutile. Soko changer to changer gouvernement mususu. Mais tant que y aura bongo élection en 2023, peuple a voté nega bango parce que makamango peuple alanda nengo lo bien peuple azolanda nega polo alandi ne moi bière des bouteilles bière polo lobby député azaki ne loko. Est-ce que on va proposer loi mon côté va proposer dans parlement pour makambo tali ba député ba salaire na bango député pour muto za la député il faut 5 za la ndenge nini salaire à député pour na il faut za la combien? On a un salaire à député, sous Kanangaï, et on a $5,000. $5,000, on peut s'y bango. Mais on va voir 21 000, 22 000 en tout cas. Et ça, le pays m'a côté exagéré. Il y a un pays m'a côté. Et c'est hier, ministre Sango, il y a finance Wana. Il y a le président de la République. À ce moment-là, on a dit qu'il était. Alors, tout le monde normal. Ça n'a jamais. Attends, on va voir Badinga Nyoso. À ce moment-là, on n'a pas pu député là-bas. Merci mingi ndeko nanga Gabi okolobani pour émission question time émission oyo elia kakanyaka te émission elobelaka kaka peuple liloba moko pour émission na biso question time ngasi na loba na yo nzaba pambola ba somi kolebele makalite konje toujours baksama émission na ya kitoko olobaka oyo ndenge ezali na mboka na biso okosa le logo te on pesa ko pe logo te on appelle la logo na bango te en tout cas nzaba baksama mayele belé merci mingi ndeko nanga Gabi landa émission oyo intervention na yo ekoleka mercredi na 19h et puis vendredi na 12h nzambe apambola yo nde tokutani mbala sima merci nasi bolandi bandeko en direct à Kinshasa boyoki bango ndenge balobi ezali pasi pe na mawa mais nakosukisa na idée oyo na proposition soki bakosalela yango ekozala malamu na président de la République député anglais aza kozwa $7,000 bazali na budget ya 278 milliards alors nga na proposé boye député congolais, il faut encore $3,500 par mois. Député national, $3,500 par mois. Président de l'Assemblée nationale, il faut avoir $10,000 par mois. Wana salaire naïe. Député provincial, il faut avoir un salaire, il y a $1,500 par mois. Voilà esa proposition nanga bandeko pe ba pesaki. Donc député national selon conjoncture ya mboka selon passe ya mboka bandeko kutu musu balobi 2,500. Mais totie 3,500 salaire net ya député. Ya président ya assemblée, il faut avoir $10,000. Il y a député provincial, il faut avoir $1,500. Il y a président et assemblée provinciale, il faut avoir $5,000. Ce qui est pour le peuple d'abord, ngana ena likanisi na ngai na proposé.
Voilà, on a proposé na gouvernement puis na président de la République. Pour peuple a souffrir, bon wana nyonso kotikala, baba kisela ba enseignant, baba kisela ba soldat, ba policier, ba magistrat pe lisusu. Deuxième proposition na ngana yenango, na tango ya Mobutu. Na tango ya Mobutu, ba député ya na tango ya Mobutu. Ba député bazaki bato nzala te. Soko kelelo na Assemblée nationale na biso okuta ba député nyonso bazakuna baza ba député ya nzala. Jassim pe nazo sire monanga soki na ba député ya nzala ba député baza ba homme d'affaires na parlement congolais sur 500 na ndimite baleki 10 bana kin numéro nanga yango wana bobenga ngai boyebisanga ke makambo na lobi na kosi ba député oyo baza na parlement lelo botangela nga ba député oyo baza na ba compagnie kuna oyo engagé peuple botangela nga ba député oyo baza na parlement lelo kobanda na parlement même ya Joseph Kabila toye na parlement ya Félix Tshisekedi botangela nga député nini baza na compagnie afutaka ba congolais mbongo tolobi boutique te tolobi hôtel te salon de coiffure te pour koloba koza na salon de coiffure on engage 4 personnes oza na boutique oza na hôtel te toza ba député oza na compagnie société parce que hôtel bana poto baza na ba flat kuna yele bangaja pe batu siko député ya congolais oya tongi compagnie azate soka zali bana kini bobenga na numéro oyo boy sanga intel mais bako yiko zala me baleki 10 te mais na ba député nyoso nga na yebi baza ba député anzala ba uti na pasi baza na ba compagnie te na boy ko tanga ba kombo na bango ba député to nga na yebi oyo ba yebani na Congo na ba kombo baza ba député anzala j'assume ce que je dis baza ba député ba uti na pasi lokola ngai na yo ozotala nga na TV biso tout uti na pasi ponga pe na nga muta pasi mais nazo vivre vie bien pour nazana poto nazo ba salaire na nga kitoko nazo vivre na kosoma mutuka na kosomba elamba cher na kosomba tenia ba pilote ezo coûter cher tenia ba pilote on a lati 5 députés car chemise o ya pamba complet nango ezo coûter dia ba $1000 chemise o pamba ezo coûter ba $100 na ba pete o na mbongo o ya salaire nazwaka ya banglais nde na somba ba teni o Linette on a la tese Vivian Westwood. Et ça à peu près bah, $300. Linette va pilote mais ya griffe Vivian Westwood. Mais ça na sombi yango na mbongo ya moyibite mais na mbongo salaire ba futa kanga na sombi eloko motema na ngesepeli. Hein? Montre na nga yango. Et ça non, il y a kala j'ai fait. Hein? Et ça peut être $1500. Na sombi yango na mbongo salaire. Pourquoi Congolais par osomba Linette et lamba na mbongo salaire te? Hein? Salaire à anglais. Yango na ngina lobabwe. Natanga Mobutu ba député natanga Mobutu bazaki bato bazaki na ba compagnie. Bazaki batu ya mbongo. Batu ya ba société. Mais lelo ba député baza batanzala lokola ngai na yo. Tozaki mpiaka parti politique formé biso alemba mususu pe baza ba député nommé. Majorité pe ba député wana baza kuna na gouvernement Fachi, baza ba député nommé na gouvernement Joseph Kabila. Na PPRD. Nde ba changer ba comme union sacrée. Natanga Mobutu député biso toyebaki ba député bazalaki bato mbongo na banda kotanga quelques députés tanga nazokola Kisombe Kiaku mbuta soki na bien te papa Kisombe nazo ba Kisombe ya papa azalaki muto mbongo millionnaire azalaki na ba société azalaki député na tanga Mobutu député ni dans un parlement à un mbongo lokola Kisombe papa Kisombe que son âme repose en paix député ni tous
mosusu baza ba député nzala bino mo boyebi bobenga ngai botangela ba député nzala botangela ba député nzala majorité 500 députés baza ba député nzala député nini aza na mbongo lokola papa Kisombe azaki na ba compagnie tozwi député mususu papa Mole Kanzulama Papa Mole Kanzulama botangela nga na 500 députés baza na parlement oyo aza na mbongo lokola papa Mole Kanzulama que son âme repose en paix. Kisomba sala propagande bwaki ba ballon ki sasa mopimba biloko. Na kotanga député musuna yebi Nzondomio. Député moko na yebaki Nzondomio apesaka na ba commune lingwala Nzondomio. Na yebite soka za vi to asiatika biso Nzondomio. Na tanga Mobutu ba député zaki a kombonde na tangeli bino wana nga na za école primaire ba Kisombe ba Mole Kanzulama ba Nzondomio bino mo ba tsaba komba ba député mususu ya tanga Mobutu bo benga ngai bo pesa nga obazaki na mbongo ba député bo Hollanda ngo boza na assemblée nana leki nana za na mbongo azalaki na azana compagnie lokola Kisombe nana za na compagnie lokola papa Mole Kanzulama nana za na ba compagnie lokola ba Nzondomio papa Mole Kanzana African Leaks azalaki na ba travailleur ba compagnie ba député lelo baza ba député nzala yango na proposé boye poto sisa na makamba ki député banzala mutu pa akoma député na proposé salaire ba député fa koma ko $3,500 par mois wana proposition na ngai président assemblée il faut koma ko $10,000 député provincial $1,500 président ya nini azwaka $5,000 sikoyo pona mutu akoma député national il faut appeler sa caution ya $10,000 il faut battre caution ya $10,000 pour toi que député azoya aza mutu ayeli salaire te aza déjà na mbongo na ye pour mutu comme député fa futa l'état seni $10,000 député national pour mutu comme député provincial il faut afuta caution ya $5,000 pour na mutu comme sénateur il faut afuta $50,000 pour comme sénateur caution pour na mutu comme président de la république il faut afuta $1 million caution. Wana eza ba proposition nga na proposé mutu comme député national avant sa candidature au futi 10,000. Un provincial 5,000, sénateur 50,000, président de la république 1 million. Pour na comme gouverneur à ville à Kinshasa, il faut futa $5,000, $500,000 pour na comme gouverneur. Wana makambu ya mafia esili. Wana ezali proposition na ye nango na pokwa ya lelo. Soki bongo te nalobaki makambo ba âge soki calculer 25 ans ya Fachi et calculer depuis afdel kotana o toche 25 ans ne na biso ozaki na 10 ans ozana 35 ans ozana 15 ans ozana 40 ans ozana 30 ans 45 ans 35 ans 50 ans 40 ans 65 ans 50 ans au combien à 75 ans donc on a dit 25 ans il y a depuis Afdel Tina Fachi au salé l'autre côté tokosuki sa na vidéo ya mawa ya mama Dorothée azali les amis de As TV a soutenir la mission na ngai As TV a uta kotika biso pe tozo témoignage ya bandeko o balobaki pona émission As TV nde tosukisi wana ngai na kosukisa na losambo tokosukisa na video wana pe to clôturer Zambe natiki mboka Kongo na maboko na yo natiki RDC na maboko na Nzambe toucher ba konzi ba diminuer salaire ya ba député
ekoma na ba 1500 ba 2500 ba 3500 bayokela peuple mawa bayokela ba soda mawa ba infirmier mawa ba docteur mawa ba magistrat mawa ba policier mawa ba fonctionnaire à l'état mawa salaire ba député ekita na kombo na Yesu salaire ba député ekita na 3500 même 2500 $. Salaire ya président assemblée ekita na 10 000 $ na kombo na Yesu. Ya ba député provincial ekita na 1500 $, parce que peuple azo souffrir mais bango baza ba égoïste. Kongo Nzambe ezali kaka ya bango. Ndenge ndeko moko Nzambe alobi mukolo ya jugement akoya na drapeau Congo alobi ke Nzambe ya sauti déjà na lifelo. Et le baba yembi na Nzambe ya mokili veut dire motoza toza déjà na système à lifelo motoza ko pela kasi toza ko zikate. Nzambe okela congolais mawa simba bakonzi Nzambe pambola Congo na kombo na Yesu Kristu nde tolobi amen. Tosukisa na video ya konore Mama Dorothée oazalaki moko ya ASTV pe témoignage bandeko. Émission na bino elekaka lundi, mercredi, vendredi na 19h, rediffusion na 12h. Merci, que Dieu bénisse le Congo. Tout ce qui est dans la vidéo, il y a Maman Dorothée, que son âme repose en paix. Michonoka, aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance.
mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka awa toyeba mate mama Dorothée toyebani na ye totikala komona na pete lelo nde mbala liboso ya kokutana na ye oyebi kokuta ye awa a partir ya ASTV aspect spirituel télévision ya oyo bakambaka epai ya ye moko PDG Michel Noka aza na poto na Londres a partir ya relation wana yango nde omoni lelo oye po toya korendre dernier hommage na ndeko na biso mama Dorothée oyo toye kosuccès lelo. Malgré la maman Dorothée, mais quand même, dès que ça a été entre les amis de ASTV, est-ce que vous en avez souvenir, moi, ma langue, n'a pas bien du jour au jour, tu vas cacher la makamboka, développement, ndenge bakozi bazokonza mboka, makambo soit na tosolaka bien, mutu asali ke tokutana toyebana tosangana eza ye mei PDG Michel Noka. Bon, liloba na suka tozosepela makasi po oyo asali tozosenga nzambe abakiseli mikolo na mayele oko kosala koleka na oyo asali po asangisa biso. Très émotionné, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et est-ce que tu as J'étais en train de manger en fait. J'aimais tout leur vie. Elle était comme une meilleure amie. Elle était tout pour moi. Je suis la grande sœur de Dorothée. J'ai perdu ma sœur. balandike ya ASTV basotala yo eske oza na likambo pour garda ya malamu na mama na biso Dorothée? Ebele Dorothée asilikaka te. Dorothée ata ozalaki na kanda azalaki na baméthode moko akolongola yo kanda osuki okomi na esengo. Dorothée chaque fois qu'elle me parlait, parce que j'étais quand même une grande sœur un peu dure, chaque fois qu'elle me parlait, ce que j'ai retenu, elle utilisait les mots là, donc des mots là, bons, doux, gentils, qui me touchaient. Une fois que je me suis dit pourquoi moi je ne peux pas aussi être gentille comme ma soeur. Si aujourd'hui je suis devenue aussi un peu gentille, c'est à cause du comportement de Dorothée. Chaque fois que je me fâchais, quand il y a un problème, même s'il y a une erreur, chaque fois que je me fâchais, elle est simulée. Chaque fois que tu montes, elle simule encore. Ce qui a un peu changé aussi. Ok, ceux qui au moins l'équipe, il y a Aspect Spirituel Télévision et le scénario pour assister la il y a maman la biso Dorothée grâce à un messier mon compte il y a prochain time mais le PDG Michel Noka est-ce que vous en avez en tout cas la merci mingi nano oyaki na butu mais nayebaki te me bainformaki nga oyaki na butu vous avez dansé toute la nuit jusqu'à le matin vraiment etouché biso makasi osuki kaka na kobina te mais bolakisi mpe geste ya malamu oyo motu nyonso alakisaka soki moninga aza éprouvé ya kopesa ata quelque chose na remercier mpona na remercier boza na biso ti awa botiki baoccupation na bino boza na biso vraiment na remercier bino makasi naza très reconnaissant. tomoni bino ezalaki ASTV mobilisé awa na te ya mama na biso Dorothée est-ce que boza na relation? Bon, merci beaucoup pour la parole. Ceux qui sont allés à les amis de ASTV, et d'abord les alliés famille Oyo, papa Michel Noka,
asangisi biso asali ke tozala lelo famille to se retrouver ndenge tozali boye toza vraiment touché mpona liwa yango mpona biso azalaki kati na famille kati na groupe na biso ASTV na libota ya papa Michonoka pe matanga ya mama Dorothée oyo atiki biso azali moko na biso vraiment touché biso makasi voilà pourquoi totiki baoccupation na biso nyonso toya kosencline na corps na ye tolela elongo na libota oyo esili kobungisa moko na bango mpe biso mpe tobungisi ye yango eza biso mpasi vraiment toye kopartage mawana na libota. Mama na biso komolaka na kati ya groupe ya les amis de ASTV wana kopesaka kopesaka baide estce na kati ya groupe wana mama na biso Dorothée mpe abandaki koparticipe oyo na bavi na ye mpe kogarda mpe basouvenir moko ya malamu. Mama Dorothée azali kozanga te mpona koparticipe kokabola baide na basujet oyo nyonso epesamaka na kati ya groupe na biso ASTV. Elle était toujours là pour intervenir. Azali ko intervenir toujours na baide ya malamu baide oyo ezali ke ekoki kopesa likanisi mpona progression ya mboka kwa na baide na ye nyonso ezalaki malamu atuka natikaki koyoka ide ya mabe te na baintervention na ye. Basuka okoki koyebisa DG Michonoka nini? Papa Michonoka, en tout cas de tout cœur, merci beaucoup. Oui, t'étais toi, on n'allait pas être ici. Netingai maman mi clair lelo nazali awa pourquoi? Natiki ba occupation na ngai makamulanga nyonso musala na biro na ngai lelo za ukangama. Soki na ye awa ezali poyo papa la miso Michonoka dosangisi biso tozali bota na kati ya libota bolingo yango nyonso yango ezali awa tosangani awa soki yo te nde tokutani te donc ezali yo nde moto ozomema biso kati na masuwa oyo le commandant de bord. Merci beaucoup papa, en tout cas merci mpona likanisi na yo ya kocreye eloko oyo tika ete nzambe asunga famille oyo ASTV ekende liboso yo mpe papa ozala na makasi ya kobokola biso bana na yo. En tout cas papa de tout cœur topesi yo merci en tout cas mboka na biso eza pasi biso toye morgue toye kolela toye kokabola mawa na bango oyo bakufeli mais ntango tokomi awa mpona kokota d'abord na porte fo ofuta 500 francs ofuti 500 francs nde okoti morgue avant okota fo ofuta 500 francs nafuti 500 francs tokomi awa biso lokola toye na cameraman na biso toye na bazwa image ya corps ya ndeko na biso akufi mais mpona kozwa image esengeli kofuta $5 mais biro ya $5 wana mbongo wana ezokende wapi topesi $5 toreklame bamese so resi mpo tofuti mbongo ntango yo ozofuta mbongo fo twa resi ya eloko oyo ofuteli mais siko mbongo wana ba $5 ezokende wapi na bibisi mbongo ezalaki na programme te ke nafuta po tokozwa image $5 wana tozopesa ezokende na poche ya nani epuis mibeko yango ebuti wapi ke soki boye na morgue il faut kofuta $5 mpo bazwa image. En tout cas si je savais ça lenga tya mbongo wana à côté mpo nafutela yango siko neti eza kotiki nanga ekoti manka ekoti problème moye nafuta transport eza ti mpona soki $5 nafuti awa mpona kozwa image eza vraiment pasi bamekala kobongisa makambo oyo yo ozoya na pasi ozoya na mawa oya kolela me oya susu awa badepense oyo eza programme te ngai esalinga pasi mpo ngai nde mono azalaki charge ya mwa budget koyeba ndenge na kosala naza awa budget nanga ekoti $5 efutami awa ezalaki na programme te toyebaki yango te ke na mort bafutaka $5. En tout cas eza pasi papa ngai nakoki koloba boye vraiment bakonzi na biso bamekana kotala problème oyo famille oyo ekufeli oyo eperdre être cher na ye bazoya
na morgue babimisa ebembe baza na pasi na motema me koya kokutana na batracasserie mpona kokota na morgue efo kofuta 500 francs mpona kozwa image kofuta $5 bakonzi ya mboka botelela biso na problème oyo eza pasi na famille oyo ekufeli ekoma na morgue kosala so badepense mosusu oyo ezali en dehors badepense oso osalaki bakonzi ya mboka bameka kotala likambo na bamorgue kotya mwa organisation moko kende fiske ndenge balobaki bato bazalama ndambo soki koro elingi ebima babengi famille tel bokota sans qu'il y ait tracasserie sans qu'il y ait problème moko ya koloba te kosenga mbongo eza pasi en tout cas bakonzi ya biso mboka bomeka kotela biso problème oyo eza lokola famille ezosoka susu potamba ya mibale potamba yo ekobisememela o pokende okuta mais okuta biso batracasserie omona te ke motema ezosoka susu mbala mibale pasi likolo ya pasi omekala kotala problème oyo en tout cas ekosunga mpona biso nyonso tuna mboka ezala kimia ezala na libota oyo ezwi problème kopesa ye kimia ti ntango akunda mutu na ye azala na kimia par rapport ndeko journaliste ezosalanga mpasi makasi epinga nazalaka moto ya motema mokosala nazalaka kanda mabe mboka oyo mboka na biso moko biso bakongole tokokende ti wapi mpona kokota na mort ifale tofuta la police 500 francs ya droit d'entrée ezokende wapi na trésor public mpo olobi bafuta population to ezokende wapi ça c'est un de tokoti boye tomemi ba journaliste biso bakamemene na biso mpo bafilme ekende bamona ndenge toyekolela ndeko na biso tofuta $5 wana ezokende wapi ya musala nini na bango balobi ke euti epa bakonzi bakonzi nde bato bayebisi yango ke bazwa $5 bo mokonzi wana balekisa biso esika biro ya mokonzi wana biso moko tomona mokonzi wana mpo neti ngai bo nde naza boye naza deja ekokufa ebembe mbaka kokopola te ozomona je suis un activiste des droits de l'homme ozomona nakokende ti na biro wana nayeba ke otaxi oyo botyeli biso mpona nini tomoni pdg na biso le numero asali ASTV na poto azofilme Londres aéroport penze ya Londres ti atinda bo ni eloko moko te sauf que na immigration wana bakati soki bokatisi ngambo akofilme ti na ti eloko moko te me awa mboka na biso moko tozonyokoma boyi mpo na nini biso tolingi tomona biro oyo ya $5 ya droit de filmage oyo esika ezokota mpo tolobela bango toyebake esalaka mosala nini osepeli te ndenge bafuti $5 wana toningi parce que toyoti mpona balobi ke $5 wana bakonzi nde bato batili ke bazwa ba $5 wana yo avi na oyo eza nini par rapport ya bon nga avi na nga eza ke en tout cas tosepeli te parce que makambo asalaka tosekelaka nango te parce que oyo eza mboka na biso donc mpona kokota vraiment na kati ya morgue bato boye kolela ebembe il faut bofuta mbongo wana alors mpo bofilme kaka kofilme ya pamba il faut mbongo bambongo wana ekendaka wapi parce que bato moko kaka baye kolela te toye kolela bafamille ebelebele donc bazorekolte ba $5 ça pas où biloko wana nde yango nde tolingi toyeba epuis biloko wana nde tozoboya oyo eza ya bafraude parce que tofuti mbongo ebele mpo bobimisa corps tofuti bambongo ebele et pourtant bambongo wana nde ekoki koservir tozongela même batransport eza pasi mais il faut bobimisa ngo lisusu mpo bofilme kaka kofilme ya pamba biloko wana tolingi na biso yango te en tout cas bakonzi nde tozoloba soki bakwa parce que balobi eza droit ya mokonzi soki mokonzi nini biloko wana botika parce que bakonzi bino boza na mbongo ebele soki mokonzi mokapesi droit wana en tout cas bokansele yango parce que ba $5 wana eza bambongo ebele mpona biso eza bambongo ekokoservir biso na batransport na makambo mosusu bakonzi fo batala baregle bamakambo mosusu po ezosalema na mboka na biso makambo mosusu ezopesa biso esengo te anda mabe donc fâché donc moral eza yo bien te donc qu'est-ce qui se passe au juste ouais vraiment en tout cas c'est regrettable puisque toye kolela ndeko na biso toye awa na morgue mais to comprendre te makambo ezoleka awa na entrée kuna po bofuta mbongo bokomi awa po bofuta si mbongo za jeton et en plus po bofilmer il faut $5 on totuni babi ekendaki pa bakonzi soki ezokende pa bakonzi alors tomona mosala awa mais morgue eza propre te bacorps médical bazo basalaka bamédecin toyokaka déjà baza na
bamwa ebele bafutaka bango te bazokipe bango te bato bazolela bozosenga bango mbongo bakiti meme ya kovanda soki mbongo ekotaka na hôpital bakoni fo basomba bakiti bato yokola bakiti ya kovanda boluwe lisusu bakiti donc vraiment eza vraiment bien te tala hôpital bokozwa image liboso nango eza sale eza sale te mbongo yango ekendaka wapi papa nasi président Faki azolanda yo je crois que $5 wana malgré bazosenga $5 bazopesa facture te ozolakisa ke non tracasserie eza partout bakonzi bazolanda yo président Faki azolanda yo premier ministre azolanda yo okoki kosengana bango nini na eloko nga na kosenga na bango il faut suivi ezala na makambo tu ezosalama po tracasserie eza partout bazolandela makambo te po mbongo oyo toyebi ekomaka epa bakonzi te ni na ministère ya santé mbongo ekomaka te donc suivi ezala président de la république bandeko nango basalaka na média po bino boza 4e pouvoir suivi fo ezali kambo ya suivi lokola eza te yango nyonso ezoboma mboka oyo suivi eza te po ata tolobi boye kokoleka na média ni bokumete ya komi na njili po oyo eza na komi nini azwaka mpe badroit nini hôtel de ville baza na badroit na bango bazwaka mais baosala eloko moko te bokoloba omona bazokupe te mais biso tokolemba koloba te tozoloba po toza na susi ya mboka na biso nayoki na mara parce que namoni yo déjà omilembisi elongi yo moto oye kolela ndeko na yo elongi on a l'air un peu moins triste. Je comprends qu'est-ce qui se passe dans le cannabis. Apparemment, il fallait tout souvent le président de la République. On a l'initiative à on a reçu le mandat naïf. Mais toujours pour la regret partout. Pour y avoir une mort, Morgan Jules, les Sino-Congolais, la barrière partout pour les Canadiens, la barrière. Il faut que ça 500 francs. Et ce qui m'étonne encore, pour continuer à il y a un hôpital pour nous corps, il y a un way. Alors, il faut filmer. Il faut qu'on paye ça $5 pour éviter. Pour Fanda, on paye ça 500 francs. Pour nous même dans l'entrée à mort, dans l'entrée principale, pour nous payer ça sous 500 francs. Alors on a évité budget, on a $5, 500 francs. On a évité est-ce que mon konzambo kazoye makambo sous salama en tout cas tracasserie des kimi. Le col à papa Michel on a pour le président de la République, c'est une bonne initiative. Toza ici tala bajeton yango yo c'est ça 500 francs pour éviter ce bourgmestre à courant 500 francs na en tout cas la biso bureau to service moko ba récupérer mbongo oyo en tout cas ils ont fait ça biso passe nyonso wana bazo bebi sa réputation président de la République pour arrêter le mandat na été alors bapaya bayaka nde batu musuba uti libanda ba ekolela bandeko na bango koyoka makambo eso salama en tout cas c'est sengote en tout cas to sengi papa Micho asunga biso comment asunga biso akomisela biso makambo epaye moko président de la République parce que ezo l'étape ce que l'équipe na bureau bakati et l'équipe bakati en tout cas to tie papa Micho molobeli na biso hein ameka mpe kosunga biso pona makambo avila ngezala la kaka 500 fois ya oyo ezokende wapi 500 oyo ezokende wapi kokota na biso koto esenga mbongo kovanda mbongo akati kuna mpona filme mbongo ekendaka wapi combien de personnes bafuti en plus bazwi combien bazwi ekende wapi solution ya $5 bandeko koloba mpona $5 soki eza te ozwa image eza te yo okodi kobakisa nini parce que balobi ke bakontinue bakunde batindi bango bazwa $5 yo ozopartage même avis na bango ozopartage même avis pasi eza kaka mpona mboka na biso en plus baosali réputation ya président po ete bapaya mingi mpe baye awa biso toyebi bango te mais ndenge bamokamba monia eza deya kobebisa réputation ya mboka na biso eza kaka pasi kaka mpo makambo ya mabe elekaka kati ya morgue ya bachinois oyo nano baka ya mwa merci vraiment naza flatte vraiment kokutana na groupe oyo en tout cas na sepeli makasi en tout cas na sepeli makasi nakei na bino alors nayaki matanga comme d'habitude nde toyaka kolela bato batolela na bato bazolela nde ntango na ye naye kokutana
na groupe mo babendani mopanzi ne na curiosité na lobi na pusana na meka mpe koyeba eloko nini ezosalama po toza na mboka Congo donc soki toza mwa lisanga mo egumami ekomaka mwa kebakeba oyeba le pourquoi bango babendani mopanzi bango mpe balembinga te batuninga mama namoni oza intéressé problème nini nde napusani na ye na approché bango nakute na bamama na nga na bapapa na nga na bajournaliste ya presse nde naluki na ye bacuriosité wana nafongola liboke na bango nayeba eloko nini bazolobela nde balobi na nga bazalaka na bango Aspect TV eza dirigé par Papa Michaud nde nalukaki natuna bango baquestion toboyi oyo ezalaki parti politique to naza muluba te mais na gentillesse na bango na courtoisie na bango nde nazalaki vraiment flatté ya koyeba na akei na bango nde kusenga na pousse na vraiment na koyeba liboki yango balingaki bafongola eza nini nde liboki yango bayebisinga eza dirigé par Papa Michaud mais L'homme de question time. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate Yele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hopital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo.
Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka Congo 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 Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.